Demandez. Bali Poupa. Mais oui, ils ont qui déjà Formule 7. Déjà, quand le il fallait comment bien numéro 1. La fanatique, là, est obligé à bien numéro 1. Déjà pour Formule 7, dans le canal, on a auditionné l'album Wana, mais déjà le Rumba. Parce que déjà, surtout dans la statue, il y a battu. Normalement, que ça évolue. Mais générique, Fali n'a pas donné le meilleur de lui. Bon, en fait, il faut à la paix faire Aoutagi Wapi, faire Aoutagi prison. Il fallait d'abord préparer le terrain. Tandis que les artistes, Bazalaka, nous avons une équipe. Oyo bavandaka pe équipe mo exécutif oyo bavandaka baolinga boule baotala pe terrain ndenge nini makambo ezokende akoki kosala eloko moko te à la hâte bongo mpona kofaire plaisir na bato ndenge bazokanisi parce que so babetaki faire directement enge eza pe plus rapide. L'artiste déjà faire il est capable de jouer parce que c'est un grand artiste. Après c'était dans ma place déjà éminente. On a déjà comme on a à Kaiwana ou bien à l'aéroport, ça montre déjà que non héritier est aimé. Donc c'est une chance. C'est une chance. Pour une première, Stade de Martyr, mais là c'est trop dire, mais son héritier déjà, s'il arrive à prester avec plus de gens au Barouer Hôtel à 100 000, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, toujours souhaité qu'il va pleurer ça. Mais tout l'événement il est bien. Et quand tu as un banal, il y a ah non, tout est nul. Ils ont dit que tout est nul. Le Congo là, donc parce que stade douane n'engé izobeta mil. Ngapo nanga ils ont héritier pour démontrer qu'il y a un bien à ça la bien héritier on l'a biso que à la capacité il y a au même 100 000 personnes au stade des Martyrs. Et à un moment peut-être je vais me piano à se réserver pas d'aller que pas jeune va voir trop mais à l'oba qui n'a biso tenté c'est ça aussi le problème directement à boire c'est deux choses pas chéri balle de match bon on a mis tout. Est-ce que vous avez déjà prévu 2020? Voilà, c'est ce que je me suis toujours posé à calculer qui a la halte brisquette. Non, tout boira décembre. Bon, ils avaient un problème. Il y a déjà un chef-d'œuvre, il y a un nzembo, mais terrain peut être raté. Pour moi, on a un bête à Rambunda. Tout le monde, tout le monde, tout le monde peut que papa chéri, pas bête, collé comme un peu. Net est là comme si on a Robino. Générique et bêta des comme ça. Ko bêta et ezo neurologie on t'a chez au bêta mais ko bêta pena obna de rappeler que musique OK boy OK tala Robino za musique ngala boy Robino mais Robino mundibu ozala na baba kambu mo pesa rabatu Robino abine sa rapena mboka oyo Robino abine sa Afrique. Papa moni ata biso basinde tozaka so c'est-à-dire c'est que il y a qui n'est c'est bien té ndengo mesana na okola c'est que tout le Robino qui n'est c'est bien té c'est-à-dire eza mo ba sauce mo boye tant sauce ba loba ki na ba lobi ko chaki bo te ki ba mo beba ya yo ka kite ya check ah voilà ya ngona yo mo lobi batu ba ya te obanda bango mabe invitation ko ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Badingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme
voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. C'est votre présentatrice, Awa Chibasu. Nalungola déjà la cadette pour Ndre Nakoli. Merci na grand pote ko la pesa rapena ngana bino souffre de vie potokuta na mukolo ya lelo et merci na scène na biso Congo et Sengo TV en tout cas tozola la mingte tozola la tepona basango pena toza ko panza pena basango et merci na babonné na biso mingi to senga bino bo s'abonner massivement sur votre chaîne Congo et Sengo TV ya loba mingi pena ezate ba lelo malobeza ya ngai te mtuna eza ya ngai mais ba réponse eza ya moninga moko o pena na rasoki nazana ina relaise j'en suis Luonda la sima caméra papa so que fungolelanga pena mobimba bazwe nanga j'en suis Luonda. Alors Chibasu, je te salue affectueusement. Merci. Merci pour l'invitation. Et puis, on a abonné Nyonso. Il y a Congo Sengo officiel plus télévision. On va s'abonner à Wachibasu. Yeyo. Zarasu la cadette était à Kola déjà. Auparavant, elle a eu la cadette. De la presse. Mais les lots, à moi, il y a Koli. Et on m'a dit que tu as Koli. Et on m'a dit que tu as Awa. On a Congo Sengo parce que Koli n'est déjà. Au bino le gars va combat bano d'aba cola et au sala la génération va choisir Luonda bonne santé na mi moni na koma na ngana génération na bin problème peut-être nous te souhaitons la bienvenue. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Ma question est yuka no lobby la réponse est ngai par rapport à analyse net tout ça là par rapport à l'actualité biso tous en abisso. Merci à tonton Clovis Fimpa oiseau en abisso depuis Londres. Yena zara soki nazoyoka kombwana na ningana na longola pena li net pour na rester. Tonton Clovis Fimpa. Tonton Clovis. Mais puis Miss Zara loi net tellement plié. Pardon ko bandate. Et monsieur Zanom pena na elengi. Na moni na zongisa. Ozongisa. On a également mboté. Na pesa ka pena na Clovis Fimpa. OK, problème te. Biso suko tozana na biso. Mais tous les ans aura yo. Surtout il y a no la kaka par rapport il y a réalité d'Ozara à peine. Oui, il y a deux ans actualité moi mingi mais na minso nde to vandi bena décembre pena plus les lo pena na yela mingi héritier watana de la polka. Cosa Nostra, le magma. Il s'est vraiment s'imposer à l'objet pena ne stade de martyr au biso to benga grand liboulou. Ah, depuis c'est chance hein. Depuis c'est chance, c'est pour une première hein, stade de martyr wana. Et bon, comme là c'est trop dire mais te belé joango trop te do ezelo mo boyo ba nyokola te ko betisa yango pamba. OK. Ozomona mingi za na foot. Parce que pour na artiste on a biso ko prester pamba ke ezelo rantsaka te. Donc ozomona que lelo siko na ndenge makambo ezokendele. Et comme le roi défi. Et on aura compétition moro donc ce qui est à prester hier on a peu fois prester ou qu'on a peu fois prester et puis bah misusu peut faut pas prester parce qu'avant bango ils appellent ba déjà ba presta voilà parce que vu que nous sommes au présent on est en train de regarder tout à l'heure comment héritier va essayer un peu de pousser le stade de martyr parce que héritier a le bien au déplacer stade Nabanza mona qui arrivé héritier watana be ba mani ki bazala ki wana ba confort na biso ekitu bazala ki wana mani ki na ndenge to yebeni mani ki plus azala kana fali mais na moni pena mani ki azwa ki kiti ya vandi pena s'imposer lobi aye pena koyamba moko ya ba artiste na biso héritier watana bon Manique de John na pesi mbote sida azali bon Manique ba beye moko lo ba Azani warrior. Voilà. Donc mais Azana bato yepé a préféraka. Mais Aza à la base warrior. Zomona parce que Fali a soutenir Fali a soutenir même moi nae Prince Babia pour la compétition à BOB. Mais héritier Watanabe a soutenir qui Fali, il y avait Fabricas à la major en fait à la base on a soutenir qui Abima qui premier les héritiers
le gars a bien imprimé on t'a soutenu que zaki héritier comment il peut moi challenge moko boye na ningi andule n'importe quoi na pezala ki batu o bana manike ba komi contre wata ozomona mais sikoyo oyo il y a lelo eza autre chose manike pas moni pe ki azape mukolote azape mama ya bana azali moi si il y avait un biso babia wa kenda pe asona donc to benga moi si artiste voilà tant que aujourd'hui héritier Watana décidé de jouer le stade de Martyr donc il faut si artiste bande ko artiste ba accompagner avec grand cœur c'est que musique na biso to kabolanga bongo eza bongo mais il faut tout lukato démystifier un peu sans y a penser wana ozomona parce que bato belé omoni stade à héritier wana bato oyo bazalaka na fali bato o ba yaki pe stade de martyr ya fali omona bango pe na stade ya héritier ngelo banini bato belé ba roya ya tembe bato belé baroya pona artiste ya Congo bato belé baroya ezana bato mususu mona alingaka héritier te balingaka musique ya héritier zomona eza pena bato oyo baroya pona ba héritier te pona musique ya héritier te mais baroya bazana ba artiste na bango préféré Jack Love Jerry Spear Bercy et les autres wana nyonso zomona donc ezaka te bat bazoya pour héritier za leader mais azape na bat oyo ba accompagnera ye pour azala oyo azali donc nga déjà komona akei wana ou ba yambaki na aéroport ça montre déjà que non héritier aimé zomona bato ba se mobiliser nga na mona lo rani ti ba bezaki wana te ba bi bango baza ba PDT matérité ba nemba biso to ba PDT ça dit banani ba PD banani nde ba PD yango moni elekisaki nga mutu no baki nazaka na moko ya banaliste na kubenga za si wonda ifani ai ya no lela sikoyo nga pe na ibana nga ba koiba nga na ba teke yiko a PDT voilà nga na ibana nga ngote nga na ba teke o za PD o za PDT ngana biga ke mobali moi ça mobali moi ça moi si ba PD ba kuma te oui na yebi ke ba PD bazali ba PD ba tambola rapena le roi banzele parce que muto atambola le roi nzele te ba benge PD wana na yebi na ngate zomona bon les ara parenthèse zomona fanatique azaka na langage na yi o alobaka langage fanatique eza langage moko te oyo leader o loba zomona fanatique azaka alwa neti mbo rage fanatique alwa ana rage azoloba na ye o akoki oloba mais l'artiste to la star aroloba jamais makambo o fanatique oloba ya loba ngona TV aloba ngo esika au public ezali l'artiste va se réserver donc comme on a déjà battu au bayaki koyamba héritier Watanabe ça montre déjà l'amour ça montre que les gens sont mobilisés parce que namoni batora neti bayani kinia oyo aroya Pekin namoni Afrique du Sud namoni bato belé namoni Junior Chizaïna Fred Chizaïna barozana Koka j'ai vu beaucoup de choses namoni banderole ya kombo ya tête donc Afrique du Sud venait etiki venait se passe donc je montre que ça montre que l'artiste bato balingi donc ndé bato balinga il est vraiment aimé ba se multiplier les subélé pour la stade de Martyr parce que stade de Martyr ba place ya revendre à 80 000 places voilà ce qui se comme que bato pena batele il faut ba 150 000 voilà ozomona parce que héritier déjà s'il arrive à prester avec plus de gens au Baroua Hotel et 100 000 c'est déjà quelque chose de très bien donc parce que stade wana nenge ezobeta mela nga pona nga eza héritier ko démontrer biso te que ayembara bien asala mambo bien te héritier oyo laksa biso que a la capacité ya remema 80 000 places ya remema 100 000 places 100 000 personnes au stade des Martyrs bonne chance à lui le 26 pour vendre PK awa tout sur le mamba le 25 le 25 oui on va voir qu'est-ce que ça va donner et puis on viendra pour essayer d'en parler place ni Simbaki te place ni Simbaki parce que quoi que ozanga raté jamais rosale logo wana
bien tina suka. Donc toujours souhaité que ba pleurer ezala. Mais tout l'ingi événement na il est bien et quand vraiment na banali ya batu ke ah non to utinduli eza te ke to ke andulango pour Congola Azarabongo. Donc tant que journaliste, tant que moko ya banaliste, moko ya munene nga na pesa ko pena respect wana. Lelo héritier wata s'imposaki. OK. Mais à part héritier, nani oyozo mona pe na lobby pe botokola la pe to la muki pas no c'est les sous qui non stade de martyr yé pas kangia. Déjà la génération na bango baza bat o ba ozaka. Voilà. Donc il a décidé déjà à oser bongo pour la stade de martyr le 25 et le but est que il a lobby bongo za bat musu ba lalia. Voilà. La minute où on a vu que bato OP ba occupé pour jouer na influence après héritier na stade de martyr na bato OP na moni pe ke bazana bato belé na mona Fabregas. OK. Fabregas pe azape na ba villageois. Ah ye pe na azape na musique na ba villageois azape na musique na ye azape na makambu na ye. Ba na pas beti tongo tipo quoi pe bato ba yoki. Ouais, il a de gens au ba soutenir ye. Voilà. Excuse au peu Barouya à part Fabregas. À part Fabregas. Na mona na pe inonce bien. Ah batigre. Il est pas zoya mabe. Il est déjà Zarada mabe. Il na linga ki pa tsara les 25 pour dire ba na pena. Il est le 25 aux à est. Attends les 25 à 2004 à 2023. A tchapena pour y pena bini saraba na ma. Ouais. Et puis ça c'est le 25 décembre voilà. Il y a 2024 23 et Zoapé. Pour y peut déjà carré. Ça va, après ça va déjà mon marquant. Mais si koyo na qu'il est l'on héritier Zabongo, on t'a relandé aux Fabregas. OK. Kolanda par rapport il y a à prier au Ilandi. Et vous avez Fabregas. On vient au calculer ma Fabregas, au calculer ni pendant que vous ça n'a pas perdu. Faire rigoler. Pas perdu na bango. Yana bango ya na makamdenge kenda ka bateau babimaka na stade o ebiteko leka ya fali pour pas du cap balobaki balobi après fali biso to bulaki faire ko ya stade. Bon en fait il faut à la paix faire à Outagi wapi faire à Outagi prison il fallait d'abord préparer terrain. Ozomona en fait à quoi que ça là il monter à la hâte bongo pour na ko faire plaisir na batou ndenge bazo kanisela. Tandis que les artistes bazala kando mona bango bazala pe na équipe oyo bavandaka pe équipe mo exécutif oyo bavandaka baolinga boule baotala pe terrain ndenge nini makambo zokende zomona parce que so babeta qui faire directement ingeza pe plus rapide zomona. Maintenant et c'est d'abord promotion et c'est d'abord calculer le terrain, calculer le temps, l'artiste déjà faire, il est capable de jouer parce que c'est un grand artiste. Après c'est à place déjà éminente. Mais ça sera une première de lui-même na orchestre na yeba prester stade de martyr. Ce qui date au ba pesa biso pour le mois de juin échanger té. Tokozelengo juin pesa na kala mingi té. La première qui non déjà espace beta concert. Ah pour na parler du peuple bon. Vieux vers qui se peut déjà bakundi. Voilà. Kunda qui mais. Tu quand na tout notre temps tout na moment. C'est-à-dire naza na polémique té mais est-ce que mona ki quadraté. C'est-à-dire quadra qui na place ya mbayangama quadra l'équipe vraiment sundoli. Té même place on na anticipé on comprendre monter. Non to ko le bon pe ah et pas Bob. Non comprendre monter. Na mo lo neti ba yamane na bango et na montage né ba sali biso ka ag. Je comprends pas. Zomona po ba bimisarara Kofi Mabe. Voilà. Ba bimisapeka wera mta 12. Mta 12. Mais il faut vraie vidéo dans une version baby maintenant. Total a vraiment proposé tali place wana dans cette que ba kati et sauter. Parce que tout le monde Blaise Boula, Ayamba qui est déjà, tout le monde les autres, mais mon on a monaki, Bayamba qui était Zaginda Adolphe. Oh. Adolphe Penanengi a ezalé là qui. C'est-à-dire la télémagie. Cache-nez, lunettes, donc. Lien. Donc. Oh babara kaki para kokolo. Donc. Akufa est déjà. OK. Né na musique bambolo bada akufa da akufa tengami donc. Abuzalite.
tellement matanga ezalaka esika oyo ya mawa il faut compatir donc nde Koffi ayaki ayambi bango après bayosi ntango avandi basinade ke grand prêtre Jean Momenga aza wana atelemi akei apesi prêtre mbote oyo avandi naye en fait musique na biso ndenge bato bakoma komemela yango kozwela yango tolukaka te tokomisaka bango benemi ozomona eza bitumba babundaka eza loyal eza mutu na mutu akolakisa mutu grandeur ya œuvre na ye ozomona siko ntango bozokomisa bango ke ye na basolaka te même mwasi ya oyo na oyo même nani bo non c'est pas bien, c'est la famille, c'est la musique congolaise ozomona il faut elongwa na mito bato mais siko po elongwe pa ba fanatique ezaka pasi o fanatique ata geste mokie conseil te gens si le monde ozomona geste mokie et pa ba fanatique contact ebele donc fanatique même na fanatique nem ta intoxique artiste qui te tala mutu bwasala ki boy kolobise soute ozomona donc c'est un peu ça les là salle c'est là ma famille ba ne lo mo ya danger ba wele la rater ozomona eza na ka musique ko faire la musique na ye ou rapa na musique na ye ba bunda ndeke ba œuvre na bango etekama et panzana et propulsé eza avantage biso ndeko comme ça toko mekapé kobeta mali sur la base générique ezo déranger biso na décembre toko bina vraiment donc on n'est pas au bin ça c'est ça le problème c'est ça le problème parce que moi je suis en train de me demander Bali Poupa numéro 1 numéro 1 il y a musique congolaise. Mais oui, ils ont qui déjà album naïe à 0 formule 7. Voilà. Tant que journaliste de toi. Bon déjà en fait déjà tant le il fallait bah comment obéir numéro 1. Bah fanatique naïe bah ça obligé obéir numéro 1. Aux hommes bah fanatique il a fallu bah ça obligé à obéir numéro 1 bah retient numéro 2. Déjà pour formule 7 nazo lukana zo temps auditionner album wana mais déjà le rumba nazo yuka ngo déjà et pas battu surtout na ba statut ya battu na mona que ça évolue mais générique ndé Fally n'a pas donné le meilleur de lui yo mona kité Kabuya la lipongi te Kabuya pe la mona bisa dendo soki dendo na décembre donc na biso makambo eza Fabiga sa petite koto mwana na ye nani Patrick Bekam pa boki da générique na zui ba générique et tout mboka kama pa lo billet pa koti ba mona kati wana ta on a bossé na kama pa le prince de la rumba générique koti générique abito ko attaquer bango na terrain na bango na moni nani lisusu Jibem Piana le 24 balles de match zobima Fabrigas le 23 générique zobima nani dendo ya Kabu ezobima nani dynastie volume 2 ezobima lisusu donc naisa yo saturation dans la décembre oyo no ba fanatique ya ba orchestre bango ba ebinde nini ba yoka musique na bango ko biso ba mélomane ya bonne musique to yoka on va apprécier to kota la musique ya nani za kafu et puis yango nde mutu ebinde sa batuti na ba janvier pona zo mona Brazil zo beta biso mabe joute lo rumoro ni ndelele na mayele ba musique na moni ba ya on a pe na clip ya Fally ya générique donc ce sont des influenceurs Fally avec son équipe ba comprendre rapide nini mamango kinda ya on pe ba ya ba ko ça va sa clip déjà bango pe besoin influencer na ndenge na bango nani la fille au pas bien rapper trop Zara Jenny je crois Jenny P azo continuer comme ça les là mais yo monte que yango ngana mona ki na lobi peut-être j'y vais piano à se réserver pas tali que ba jeune va boire qui trop mais aloba ki na biso tenter date mais ça aussi le problème directement à boire qui c'est deux choses papa chéri balle de match bon ngana mituni est-ce que ça qui déjà prévu et bimali 2020 voilà c'est ce que je me suis toujours posé à calculer qui ka la halte brisket bon tout boira décembre bon ça fait problème voilà il y a déjà mon chef d'œuvre ça mon nzembo mais terrain peut ça rater pour moi na mutia beta mbunda ba kolobe ba binaka to mona to vanda pe boy to moni pe ke ba papa chéri pa beti koleka bango pe la peto la muka butora tout le monde appelle Kabu ya beti plan et kangi pe voilà parce que souci déjà artiste à la base de la nzembo beta nzembo tekama zomon rendement peut soit positif et ça la bien
Donc on a vu que il belé puis dans le studio mais décembre ça saturé. Donc les artistes bon vent na bino biso to ko mekaka et puis to ko lia biloko bino bo pesa biso to linga biloko na bino pesa bien biso to lia to neti lo comme singa robino générique na e beta tezo comme ça papa yo e binga azaki pina soko zolo papa na boya na yo bezo beta bezo beta en fait ko beta ezo ndeko lobi mutache zo beta mais ko beta pena obina to rapina que musique okeboye ok tala Robino a musique Robino a bête ba générique oyo te papa moni ata biso basinde to zaraso la mukina tango bobi lelo no ke wenzena la mbelo rete c'est-à-dire ça pena c'est que il y a qui ne wenze bien te ndengo mesana na okola c'est que tout Robino qui ne wenze bien te c'est-à-dire ça mo ba sauce mo boye tant sauce baloba ki na balobi ko tsaki bo te ki bangwe beba ya yo ka kite ya cheka ah voilà ya ngona yo mo lobi donc ngana boyi Robino te mais Robino mundibu uzakana ba makambu mo pesa rabato Robino abine sara pena mboka oyo Robino abine sara Afrique zomona mais tout oyo obi ba focus trop na et pas Robino nani pas ba la roue yo bete dance nzele wana zawana nde ba zawana je te dis j'en sais fait ba hotel la nyoso wana j'en sais na sengelo contact pona ebi na yo ponzo sepel na nzela alors ay doxinde ça dit Taïwan a peine bon en fait ouais alors t'as bien ça en fait moni ça ba valeur et Afrique OK marambo na valeur parce que déjà biso net biso na Congo ba garçon la majorité ba garçon ba lingara ba sero bana ba ta guitare zomona ba causa moi si tout droit c'est bon paix ils ont dépendre na goût ya mutu mais ba noko pene belé ki sasa oyo bongo ko so tali la majorité a basi presque oyo bazana ba mariage na mabala na Congo ba fio baza mince mais siko soki bana libala banoko tamba bima libanda bakina luka grosso modo je suis zo bimisa pena ba secret na oh mais tozo lobat na éviter vraiment moni vérité na lobité ke batu tout bala bon so remarquer mobali ou abala ana mwasi mukie na ndako lutaya parce que na kana masala mo espingo pos azaka muke yo akabozo bibetali sono mo kapo na bikop no depuis kala awa kutute na koma isengo kutute zo na lobi boy na bi wa kasoko betali sono kaka bon lelo na elibino sije te yo ka opena sije opena ngate opena tala tangi na kombo na pesi mbote espingo pos moi on a fait la biso ya pos espé en fait à collègue dans la université voilà est-ce qu'on a mince à la velu parce que yeza web sangaka babi j'en sais bino basiona minene wana bolanda kalanda wana okuko chena poste otambola nayi parce que babiso botolo ka ba portable oko simanga boy oko changa pe na poche oko changa na trousse na oza kilote OK mais munene okuko tambola ete sko na nenga kimbiaka na comprendre langage nayi sikoyo a garder taine donc poste nga bokote mbole boy donc ozomona donc yep na pona yep na za pepele ozomona a flexible linga ravena en fait na lobite ke ngala linga bongo to na linga ate mais za ndeto solo la na ye ninga isanga bongo je suis pas mukie o mobali rose parce qu'aujourd'hui elle est mariée mère des enfants à la maison on a payé mbote ici Gazali donc il y a bagi à portable comme mobile rose a retient na poche a rosimbaye a tamboana mais munene au kokota mwana était de plus en plus comme gaillard mais siko ba noko to ba balaka parce que wana to longoli siko masa na ngo poste la majorité ba noko na biso akini so razu moi si amuki so bali a tchena pale moi si na ye ya pale parce que to ba bimaka libanda pona oluka basi mususu ba sous maman alors sous maman mukete na sous maman na raisonner karma pas panzana mais na palais à la poisson rouge na ah ozomona donc c'est un peu ça mais générique yobé il y a Robino batu bazande wana mais batu baza koyoka penando lete batu penanga no singa na batu tout pardon
botala ka mais sero ba na lobi te azo boyo beta kana suite pas comment kangama na fali yango moni moi parce que c'est-à-dire batu ya wenge to be batu ya bakamu susu moye balanda ye peneza te po ya koma na eleki ya fali ou laisse la musique ou la tika en fait chacun de nous a ses préférences, chacun de nous a un choix naïe. Voilà. Ils ont choix naïe, ils ont préférence naïe. À outa wenge, mais apprécier la musique a fallu. Voilà. À l'ingazala, petit peu ya vient naïe. Ils ont fait ma bête. Parce que wachi basu foko longola ka robinyo na kata wenge ngapi men. Tu ba ka ina wenge to longole ba bia ka suna wenge te bata wenge pena ba kuma. Ça comment na est victime. Ne, ba te ye ba chanze mo na quartier là. Te o tche na quartier là. Ba comment boya papa na je biso. Na sala ki quelques vidéos mo na ba TikTok. Te fonde ba chaye na est victime. Quartier là te ya mopao. Falinda Zalara na quartier là. Faire épée à l'école na quartier là. Donc Robino aza na musique na ye wana za peka bat ba loba fanatique. Zomona parce que yepe fayoka aponat. Te ba lobi na nga te fona changer. Neti dernièrement dans na bande comment peut bazaki pe babi pona bango Abraham Mignon Abraham nenga komi Abraham Ipupa. En tout cas, il fait partie de ma famille aussi. Aza oncle. Et donc, papa nanga oui. Donc, il y a nanga liboso fatu Denewa de Kozosali, elle est en Belgique. Donc, mon petit frère. Quand il y a kenate. Quand il y a kenate, vraiment quoi. Tonton film par. Tonton Clovis film pas. Tonton Clovis en bag nanga binasa ramam nanga yo futi nanga billet. Il y a un bateau bani ma belle. Na mati maman au niveau na bisage na bi. Tenga na seraki voiture balobi na ngate yo fo ya na no poto. Omoni bazar na yo za na mo. Ya bazar no ko so bandi be mission ya ba tourisme. Donc derrière le caméra, voilà na mission on bani pena be mission tourisme. Bon lien. Te babi epesanga, epesa pena makaba ba na ngana meka kolongola. Wow, betelo makasi. Tonton Clovis abaki na Luka visa bienga na kofuta mboka nyoso koluka. Te on est rapide. Nazo ebisa yo te. Beni lokaso. Et puis Beni lobi nanga lobi. Awa, moni bazar na yo. Ou comprendre kadete. Bazar nous a qui no permission tourisme. Même si no bi tonton Clovis alobaki nanga ba billet za. Beni zoyoka. Oh Beni oke braza mais ya linga ke mikili. Ngana lobaki alobi nanga lobi te oke mbango. Te nazo ebisa te. Parce qu'on a bien. Na yebi makasi ya tonton nanga. Pardon, on a bien. Ok rap, au béton ce qu'on carte makasi. On a bien mon carte wana. Parce que ba blora bon et coquille aux oies. Parce que so pe zui. Bon problème te problème. C'est bon, problème c'est bon badaba eba kongo sango za voyager na bango problème kendaka la monsieur comment mon mesano yo poza poso kende yo sengi mamo ya Schengen na koma les ambanda avion koza kote mona tonton Clovis film pas mais vite basoué ma bien au sengi Schengen balobaki na ba senga na bango Afrika wa yoga balobaki na ba bi Schengen donc yo zo visa na ndenge na yo mais ba futi économie to business class. Business class. T'es va tous ces émissions, merci. Là sur on a eu bi makasi ya papa na nga. Bon. Na so ebisa wuti. Billet. Oh, c'est sous business class. Oh. La si ma belle yo. Deuxième décembre. Est-ce que so pe okemiki, yo okimat. Te papa boyo moninga. Te to sola siko. Kongo ya fabrication de bakima. Ngeza musala nanga sona ke poto non sala. Yo kimate to sona ke poto yebisa ngai jonsi non sala nini na bande ko ba kuna balobi nanga babi émission ya tourisme ekosimba c'est-à-dire fanatika la wana na ke koto na sali koto na sisi makamwana koto na zongi kisasa woso donc na komana autorité na mboko po déjà yo mamino kena ngoboye o senga da je suis loin dans la hausse là, papa. Business class. Je te dis. C'est bon. Attends, Tanzanie. Tanzanie peut bien. Je vais ma casse. Il y a Schengen.
Beni to vide na biso na bata Beni taka Beni akotinga na makasi na mweka Beni mutapesa yenga makasi taka la mo bengo la mo be la benge Beni Chibasu ona benga e comme na ye moko nga ye benga e Chibasu bon problème c'est awa Chibasu taka vide énergie tango biga Schengen mamo vide énergie et puis business class parce que problème ni il y a une vidéo mo ponga la na TikTok te on a ça vidéo mo la pesa bata TikTok non et puis ça va pour biso pina to bata ba supporter à Messi il y a Barça ndenge Messi azalaka na Paris biso dans so ba parisien parce qu'on soit Barcelone parce que final oyo à la base l'équipe pour na Real na Barça parce qu'on a oyebisa na espace Schengen ba motu vraiment espace Schengen bino da bolongwa ki ba Belgique France otaki olongwa ba Espagne ba Portugal ba ni na tabino ndi bolongwe bongo na mawana na pasi wana ufongola espace ba kiya na mboka na bino pour Congo to na ba joueur ba beta ba pesa bino force ba beta pour match oyo final ezaki ya mindele pour ba beta il faut balika na ngomba ba si ça ka mama te mama ba finir tu vas merci mais non kende Argentine ok contre Messi ok na kandengo koma boye na munene nyoso koma nango est-ce que yo kokasi yo na munene au sport isalama dimanche to bete balit ya nzoto okaki passe jogo ya rosana te okaki nzoto passe merci beaucoup on était avec Jean-Cy Luonda azapena moko ya banaliste moko ya makasi na pesa ka vraiment respect et comme j'avais toujours dit abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Esengo TV Congo Esengo TV ezawana pona bino ezawana pona kolimbolela bino pena ba comment je peux dire actualité autant sous bat bazana ah mon single business class compliqué te naza wana na business class papa bao ba mata ba lekinga lelo te c'est que yo to bengo ka business class na moni na longo lipenda na cadet na komi na peso comme business class je m'impose wana pena business class voilà zala wana naza na bobimba tant na zonga na ebe kamba mo ya ik déjà ntimaki mamba nyos bina fila ba peloka nazo episode et félicitations à Ben. On a joué sur la zamouano, je suis mais partout na chaka de coller ça mira. Et donc je profite aussi à saluer ma cousine chérie Sylvanie Moulanga Mamou et une des pénam tazo salanga ndenge na télé mes pénam obima. C'est grâce à elle Sylvanie Moulanga Mamou et l'adresse n'est pas compliquée en tout cas si tu es sur dans la commune de Kassavo dans l'avenue Sport à Sosa non loin de l'école lycée Mukengeli donc batu bazana kolata nanga penza kwa eza na ngasi ya Sylvanie Mulanga mamu wetu nazape na mama banga batu ebelenga na lobaki ne mishwana na boka raté batu babenga nga babia ba mendeni boka raté tonton Beni obi il faut boire kanga pour anniversaire na ngeza les 14 vraiment tonton Beni libange lekitote Jasi Bonda libange lekitote Boira Ridi Bonté qui est l'homme géant, il y a une caméra. Ridi Bonté qui est l'homme géant. Oh, Ridi Bonté qui est l'homme géant. Donc, anniversaire, on a un des avis le 14. Il faut qu'il y ait un pénal dans ma caméra. Ah, oui. Donc, anniversaire le 14. Et ça, le 14, oui, ils sont déjà toujours visés 2023. Ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure. Et maman, vitesse. Nazo et Bissaout. Business class. Business class. Ils sont en TGV. Donc, Mike Soum le cavalier. La bosse à nuit pena. Na loba na comme boaka. Comme boaka. C'est bon. Tu peux souper ka batu mususu bien. Les lobena wana batu pena TV na wa. N'invite pas. C'est bon. Ne si les leçons na bina pesa yo. Boira Maman Doris Fimpa. Maman Doris, mère ba petit pena n'invite moi maman. Et donc ça maman moi ni na limemia. Voilà, na linda nanda ku papa kana makambuli bana nanda ku mama na zika kanyoso fuko ki maramingi na makula ba mama. Te me okeba Maman Doris Fimpa na. Yega mna pesi aussi. Donc joyeux Noël, bonne fête à la grande dame. C'est que tout le monde en a prochaine.
Donc na moni to suki na biso to suka rapport dao ilo do sengi elembi senga awa tu passes business class na za wana mobimba papa vana na vani na ngwe droit d'auteur merci beaucoup hein vous pèsez la moi Moi, je te dirais merci. Tu es la bienvenue. Merci à tout le monde. À Wachibas Business Class. Donc, la cadette est loin pour accoler déjà. Voilà. Parce qu'on est accolé bon à comme business class. Le bon message bon bien allo business class. Comment vas-tu? Tu vas bien tout ça. C'est-à-dire sur le moins invité n'est-ce pas moi propre au soki na ina wo monta la teke est-ce que ba na couleur le roi Congo et c'est moté est-ce que ba pena pepele. Merci beaucoup. Là le belo moro dans le bango. Aussi ça va. Je suis mais le ba pour talaka ka ba. Tena vidéo là. En tout cas on a pena ba mabanga vraiment traité. Et c'est ça na batum sous d'aba moninga baby que ya te uzambota. Donc excusez-moi batum sous inutile le coup ya bois. Donc ba junior mobulakani ba Yannick Bongondo 4 fois mobali banguli ki bongi litungulu ya Goma. OK. Donc des fois dans toute son anguli ya yebi mama business class. Ah oui, ben problème. Merci beaucoup n'ava abonné na biso et nous vous disons au revoir. Au revoir. Pour la ardoise, mais avec divers, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A Bossali Minoté, a Tcheli Minoté promotion angolais à Pamba. Maison Given, Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays.